Ubangi Mokulungande, Domo, Tokos, CAA, innovation, cette fois-ci, à partir du 9 octobre, à Talisimi, Sunae, na province ya Sud Ubangi en général, Péville ya Gemena en particulier, Banda Gemena, Oyo ezali vraiment ya bino, CAA, Azongi Selibino, Bavol Naye ya Kinshasa Gemena Kinshasa, Oyo Ekobanda Kosalema, chaque lundi, jeudi à travers Airbus A320, sécurité, confort, na expertise naye ya 30 ans na service ya peuple congolais, CAA, kiese na kiese. Yabine yango bolinga kaminga eza bongo info lingala journal peuple pour la peuple mbote na bino bisikanya ostubozwa mitikete dofunga basangola biso pona kotasa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na homologue na ye ya Zombi balansaki lundi 2 octobre misala ya kotonga pont ya Luapula oyo ekozala poste ya frontière officielle pe moderne entre RDC na Zambie. Héritier Mapilemi apesi bino ba détail. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et longona homologue naye zambien Akainde Ishilema bango balance ki misala ya kotonga pont Luapula ezala kibongo na ville ya Lubumbashi lundi 2 octobre 2023 Bosimbake village Chalui ezali situé na 230 km ya ville ya Lubumbashi na province ya Okatanga yango ekokoma désormais na ba mois ezali koya poste frontière officielle et moderne entre République démocratique du Congo et Longo na Zambie. Bosimbake pona ko matérialiser projet oyo ba chef d'état ya deux pays Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Longo na Akainde Ishilema bango nyonso ba mipesa ki rendez-vous lundi 2 octobre pona rive congolaise pona rivière Luapula pona ko lancer misala ya grand projet oyo route pont babengi yango projet Kasomeno Mwenda. Kasomeno ezali bongo bourgade congolaise yango ezali situé na 90 km ya frontière ya Mwenda ezali cité moko zambienne pe ezali situé na 80 km ya même frontière. Projet oyo ezali ko prévoir construction ya pont oyo ezali bongo ya moulayi ya 345 mètres ya portée ya rivière Luapula na hauteur ya village frontalier ya Chalui yango ekozala bongo bakosala lisusu asphaltage ya route Kasomeno Kasenga Chalui pe Mwenda na ba pays nyonso mibale de part et d'autre. Pont fluvial, poste frontalier, na guichet unique et kozala bongo, gare ya péage et longo na ba parking pe ba entrepôt et kozala associé, nyonso et kozala bongo aménagé. Particularité ya poste ya Chalui oyo ezali, ba enregistrement et kosalema mbala moko, quel que soit porte d'entrée ya bamboka, bosimba kebe infrastructure yango et kozala informatisé, na guichet unique, na ba différentes allocutions oyo ezala ki prononcé et pas ya ba officiel zambien pe congolais. Bango batalisi ke pont oyo eza na importance moko ya makasi pour la population riveraine, même pour la communauté d'Afrique de l'Est. Bosimba que désormais est relié Lubumbashi, Dar es Salaam, Nanzela ya Zambie, na kuevitaka ba détour ya makasi ya 300 km na raccourci oyo par rapport ya trajet oyo ezalaka route Kasomeno Mwenda ezali lo présenté lokola alternative na route ya Kasumbalesa financé et pas ya RDCP Zambie misale ya construction ya pont Chalui et qu'on dirait 3 ans pour un coût total, il y a 252 millions de dollars pour la République démocratique du Congo. Projet Oyo et Kozalabongo vecteur, il y a développement, il y a zone, il y a Kasenga, Kasomeno, Penzinga Nzinga na yango et Tikalaki, na Tango Molai, pour na Ndengenzela et Bebaki, Bosimba Kenzela ya Mabele Oyo et Zalibongo opérationnel, na deux côtés. Président Namasolo, Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge, Mwana ya Mabele, ye alobi azali fier na aboutissement ya projet Oyo, ezali bongo projet moko ya kitoko, ezali réponse na problématique ya batracasserie ya Kasumbalesa, Oyo ekopesa lelo misala, et pas ya ba jeune ya territoire ya Kasenga. Population bazalaki vraiment mobilisée pour na ko remercier chef de l'État na réussite ya projet Oyo. Présidence pour la côté Sabino Ndenge, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré Kimokola lundi 2 octobre première école Oyo et Tongami na cadre ya programme ya développement ya basa 45 territoires na territoire ya Kasenga kuna na province ya Okatanga ezali bongo école EP Akili de Héritier Mapindemi apesi bino ba détail nango.
Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cadre ya programme ya développement local ya 145 territoires na tina wana na séjour na ye na province ya Okatanga bosimba que chef de l'État a remettre officiellement lundi 2 octobre 2023 clé ya première école oyo etongami na cadre ya programme ya développement local ya 145 territoires PDL 145 na mokuse yango ezali bongo école babengi EP Akilide na Kasomeno na territoire ya Kasenga na province ya Okatanga. Na même occasion, chef de l'État a profité qui pour na installer ba élèves na ba nouvelle salle de classe na bango oyo etongami pe ezali vraiment na ndenge ya kitoko bosimba ke nyonso elekaki kitoko ba élèves ya école oyo ba sepela ki makasi na ndenge mosala esalemi voire même ba enseignant to ba responsable misusu ba tondisama ki vraiment ne sengo makasi par rapport ya ndenge école na bango EP Akilide etongami ekomi vraiment kitoko bana bakotanga na ba condition moko ya malamu. Kaka la chambre basse parlement bosimba ke plénière ezalaki organisé mardi 3 octobre la Assemblée nationale et pas Iwapi ba honorable député ba adopté qui projet ya loi pona oyo etali bongo aménagement du territoire ba détellement au bokozwa yango na édition na biso ezali ko to poursuivre la sango la biso na ngamba seni boyeba ke président ya commission électorale nationale indépendante Denis Kadima en lansaki na centre Caritas Congo première série ya ba formation ya ba membre ya bureau ya vote pe ya dépouillement pe ya ba membre ya centre locaux ya compilation ya ba résultat pour na ba élection ya le 20 décembre 2023 Stéphane Skande RT Mapindem. Président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a lancé qu'une centre Caritas Congo, première série, il y a cascade, il y a formation, il y a membres, il y a bureau, il y a vote, il y a dépouillement, puis il y a membres, il y a centres locaux, il y a compilation, il y a résultats pour l'élection, il y a le 20 décembre 2023. Bosimba ke numéro 1 ya Seni azala qui accompagné na ba membre ya bureau ya plénière pe na cérémonie oyo na premier niveau ezali kotalisa mingi ba cadre pe ba agent ya centrale électorale pendant 10 jours 26 facilitateurs experts ya Seni ba ko former 197 procédurier yango ezali bongo ba informaticien ba outil na siège ya commission électorale nationale indépendante formation oyo et ko permettre ko maîtriser ba procédure oyo ezali ko concerner ba opération ya vote ba dépouillement ba compilation ya ba scrutin remplissage ya ba différentes fiches utilisation ya ba dispositif électronique ya vote pe kotonga ba différents plis bosimba kenyon soana ezali occasion pour na président ya Seni Denis Kadima Kazadi ko rappeler na ba participants importance ya intérêt ya management ya Seni oyo ezali ko accorder na formation oyo alobi bazali bongo na 78 jours ya ba élection ya le 20 décembre 2023 le collaborabi vote oyo et ko se dérouler na mokolo moko de 6h à 17h heure locale mokolo wana ba électeur oyo bazalaka ba chef lié ba province ba kokota ba bureau ya vote pour coopérer 4 choix ba candidat président de la République député national député provincial puis ba conseiller communaux ba électeur ya ba territoire bango ba bengami pour na kosala 3 choix ezali mingi candidat président de la République, député national, député provincial, puis enfin, ba Congolais ou bazalaka na 5 pays étrangers pilotes, bango ba ko voter uniquement candidat président de la République. Natina réalité oyo et sengeli ko offrir service moko ya qualité et pas ya électeur nyonso oyo bazali kozela natina wana formation oyo e kozala accès na exercice pratique oyo e kozala renforcer na utilisation ya dev alobi bozali obligé ya ko veiller na qualité ya formation pambate cascade ezali moulayi eza na ba risque ya perdition pe yango ezali natina wana nécessité ya ko procéder na ba évaluation objective de manière pour na ko pesa na Seni personnel moko opérationnel oyo ba kozala capable ya kosala mosala Tozongi bongo na Okatanga pour la rotation bino ndenge première dame Denis Nyakero Tshisekedi a sangisa ki lundi 2 octobre plus de 180 élèves oyo bautaki na 20 écoles na province ya Okatanga pour na ko talisa bango programme ya excellence ya masolo oyo e salemaki na occasion ya déjeuner oyo a organisaki na chapiteau ya Pullman Hotel ya Lubumbashi. Stéphane Skande Nathalie Kaila Kapenda ba pesi bino ba détail.
Objectif ya événement où ezalaki pona ko sensibiliser ba élèves ya province ya Okatanga na programme excellence ya où ezali ko permettre excellence scolaire et pas ya ba jeunes kasi pe lisusu pona o etali drépanocytose o ezali première maladie génétique na monde mboka o koki ko se développer te sans bino et lobaki distinguer première dame Denis Nyakiro Tshisekedi bozali avenir ya lobby pe bobengami ba élite ya lobby bosala makasi bozwa au moins 85% pona kozala éligible na bourse excellence ya naebike bokokoka pambate nazali kondimela bino bourse oyo ekopesa bino opportunité ya continuer ba études na bino universitaire na établissement local to pe étranger wana ezalaki maloba ya distingué première dame Denis Nyakiro Tshisekedi liboso ya ba élève ya Okatanga sima ya séance pédagogique ya information na o etali drépanocytose ezalaki animé epai ya Dr Kadid Singi épouse ya chef de l'État asalaka yango ntango nyonso azalaka na bilenge pour sensibiliser ba élèves na ba méfait pe kokebisa bango na drépanocytose kobenga bango na kosalaka dépistage drépanocytose ezali ko détruire ba famille na biso ba vie pe société bozali ba jeune facteur majeur ya ko prévenir pe ko lutter contre maladie oyo na mikolo ezali koya quelques centres hospitaliers awa na Lubumbashi bakotia na disposition ya balève ba kit de dépistage bo hésiter te bo la dépistage wana insistance ya première dame Denis Nyakiro Tshisekedi liboso ya balève quelques boursiers ya première édition ya programme excellence ya bazalaki associé pour na conserver exemple palpable et pas y a ba futur lauréat excellence ya ezali programme ya 10 ans ezali ko nourrir ambition ya ko excellence ya ezali programme ya 10 ans ou ezali ko nourrir ambition ya ko primer excellence scolaire na ko pesa ka ba bourse d'études ya examen d'état ou bazali ko réaliser 85% tozali ko zela 1000 bourses locales et 100 internationales les lots déjà programme excellence ya ezali bongo na 4e édition pe bazali kotanga 241 boursiers 82 na Maroc na France États-Unis pe 159 na ba université locale. Dans ce moment, Simba qui est regroupement politique Autre Vision du Congo et allié AVC. À Namokuse, il y a autorité morale, maître Didier Boudimbu, Sangisaki, week-end eleki, candidat na bango, nyonso, pour na couper sa bango formation par rapport il y a élection, nyonso, et les cas qui na business center, kuna na commune, ya Gombe, héritier Mapindemi, Azaki kuna la compte info lingala. Weekend eleki sal babengi business center e yinda ki ndenge ya kosakana te ba candidat nyonso ya regroupement politique AVC et allié AVC ana mokuse oyo ezali kokambama epai ya autorité morale maître Didier Boudimbu bazalaki wana pona koyekola pe koyeba ndenge nini esengeli ba se comporter avant pendant pe après l'élection oyo ezali kosalema na décembre 2023 na République démocratique du Congo bosimba ke AVCA ekani kobimisa ba député ebele pona kopesa chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mandat moko ya mibale pe kopesa ye majorité écrasante bosimba ke avant makambo nyonso moya bienvenue etangamaki epai ya coordonnateur adjoint ya AVCA maître Magloire Kasongo oyo azali pe secrétaire général ya AVC ye azali pe moko ya ba candidat ya AVCA kuna na district ya Funa bongo na sima formation ebandakate ebandi ba candidat nyonso ya AVCA bazalaki vraiment bien outillé ba yekoli eloko nini esengeli ba yebana kosala ndenge kaka balobaka na lopoto qui veut aller loin ménage sa monture nyonso eleka ki vraiment kitoko ba candidat nyonso ya AVCA ba se préparer pour la élection il y a décembre 2023 et puis chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo deuxième mandat ezali assir esengeli a compter na AVCA na bokasi ya maître Didier Boudimbu autorité morale pe oyo azali coordonnateur adjoint maître Magloire Kasongo ndenge moko a précisé na micro ya Info Lingala. Lelo ezali oyo touti kosala na ba candidat nyonso ya Autre Vision du Congo et allié oyo ezali regroupement na biso touti kosangana na ba candidat nyonso tout
oyo bazali présent na ville ya Kinshasa pour ete bala kozwa moi renforcement des capacités. Toujours pas information sur la stratégie oyo il faut qu'on mette en place pendant la campagne électorale et pendant mokolo ya maponami. Donc ndenge touti kozwa ba information oyo et renforcer capacité ya makasi ya ba candidat na biso et tozali confiant que na oyo e bakisa na mokolo ya lelo ba candidat ya AVCA bakozala vraiment à la hauteur ya ko bimisa ba député ebele et puis ya ko sala et témoin na mboka mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ayebala kozala réélé. Osimba ke ba formation ya boye ezali bisika ebelete regroupement politique AVCA oyo maître Dide Boudimbu azali kokamba bazali vraiment ko préparer bibundeli na bango pour na élection ya décembre 2023 soki AVCA aziba siège ebele boka moite pour préparation ezali ko salima kitoko. Secrétaire général adjoint en charge de la Ligue de jeunes, mobilisation, implantation, puis recrutement. Yanojeko, Mwalamboka Victor Bosoku et Kaka a participé activement na conclave ya parti na bango oyo ezaki organisé mokola le 1er octobre na place Imkabo na ba détail nango et longo na Michael Busto Topé et Di Imbani. Engombi ya population oyo boza komona boye ezalaki zamba ya ba membre ya ba différentes structures ya ye moko moto bazobenga la force qui écrase ya Tchangu, la machine de mobilisation et d'attraction. Victor Bosoko Kaka, le leader des jeunes oyo bautaki na 4 districts mokoka ya ville province ya Kinshasa. Bondi melangai que plus de 8000 personnes mokoka bazalaki sima na ye record oyo ezalana nous jamais battu na masola ba rassemblement politique pour na motose moko a drainer mo bangé na full boye. Victor Bosoko Kaka très fort na ndenga kozakana te la race des leaders ba yakiti awana imka na matonge. Boye lokola ezalaki koko di koko na matinée politique ya parti nouvelle génération consciente Nojeko na mokuse mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mukwa tombolo ndenge babengaka ye nde aponamaki mpe azalaki investi lokola candidat se moko na présidentielle ya décembre prochain na compte ya Nojeko. Ya biso candidat oyo Nojeko a soutenir l'élection présidentielle ezali bongo nani Boye ba candidat Nojeko bazalaki présenté parmi bango Victor Bosoko Kaka oyo azalaki d'abord présenté na nouvelle casquette na etope fonction na ye na kati ya parti lokola secrétaire général adjoint en charge de la Ligue des jeunes, mobilisation, implantation et recrutement. Ensuite, lokola candidat député national na Tchangu pe na députation provinciale na commune Kimbanseke bozwa luyalu oyo ezalaki wana neti kutu esia ponamaki na ye. Boye na o etali choix ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola candidat na bango na présidentielle Victor Bosoko Kaka lelisi lokole pour sa grave élection et kokambala moko parce que Félix Tshisekedi a gagné à sa longue élection toujours pesa ye deuxième mandat wana na tina ya yamboli boso parce que na musala oyo ye akutelaki mboka ndenge azwi yango po ekomati lelo pour te payer chance à jouer deuxième mandat wana, c'est-à-dire qu'il y a eu une avancée significative. Pesi rendez-vous mosusu na mikolo ezali koya na ba membre ya ligue na ye na stade municipal ya Masina boye kokuta na bato nyonso kozala nde kuna ekoyinda na ndenga kosakana te. Nanga mosusu bosimba ke secrétaire national ya Ligue de jeunes ya IDPS Tshisekedi mwana mboka Juju Okako a kitaki na quartier Bumba na commune ya Ngalema epa yuwapi asolola kina ba base na ye Igor Ntingi héritier Mapinde. Azali kolembate, azali tango nyonso kotambola ba différents quartiers ya commune ya Ngalema, ya biso Ngalema, ezali nani Juju Okako, secrétaire national ya UDPS chargé ya jeunesse ya Ligue des jeunes, Bosimbake, akitaki weekend eleki na quartier Bumba, oyo ba mesana kobenga Kinkusa, kuna akindaki pona kotala eta ya population ndenge nini bazali kobika ba problème nini bazana yango mwana
na ya Union pour la démocratie et le progrès social IDPS Tshisekedi Juju Okaku ya biso Ngalema alobi esengeli ayeba eloko nyonso ezali koleka na ba quartier ya Ngalema pambate yende akomemela bango na Assemblée nationale mikolo ezali koya pambate azali candidat na élection na députation provinciale pour na compte ya commune ya Ngalema na Union pour la démocratie et le progrès social. Population tango bamonaki ye bapozaki ba différents problèmes oyo bango bazana yango ndenge kaka bango moko batalisi na micro ya Info Lingala. Kobosa na biso te nzamba kotika yo te volonté osali osala kango kaka ya kokita na kote oyo toza na difficulté makasi do batu bafifra kutu na bafefo du village ba malamu bando bandiko kita banda promobat oeti kote oyo mai ezalaka te bosimba ke Juju Okaku yepe na ngambu na ye ya biso Ngalema alobaki boyi la qualité na ngai ya secrétaire national chargé à jeunesse la kati ya UDPS Tshisekedi na ndenge mapona mezali koya président Fachi Beton mais bango nyonso ba yebisinga baza bana Fachi Beton ça boye te balobi que na 2018 bavotaki yo président Félix et puis confiance na bango epa na yo ezali continuer na ndenge bazomona réalisation ya route nzela ezali kosala malamu ça boye te mais awa bango baza na difficulté makasi président Fachi Beton bazalaka na courant te bazalaka na mai te bayivaka na mabaya basusi bakuwana bango babendaka yango na bafide moko ya mike nzela mpe na kati awa ezali te na yango basengi boye président Félix Tshisekedi bayebi ete kozala rééli parce que volonté politique na yo ezomona na miso ya bakongolais eza boye te population ya commune ya Ngalema batondisami na esengo na ndenge ya kosakana te mpona ba différentes tournées oyo secrétaire national ya Ligue de Jeunes ya IDPS Tshisekedi azali kosala Juju Okaku ya biso Ngalema ayebi vraiment ba problème nyonso ya Ngalema de A à Z population asepeli balobi amema kaka mikumba na bango CAA ateli ba client na Airbus A320 pour pas voyager na ba condition moko kitoko bana sidu bangi mokulungande Domo, Tokos, CAA, innovation, cette fois-ci, à partir du 9 octobre, à Talisimi, Sunaye, na province ya Sud Ubangi en général, Péville ya Gemena en particulier, Bana Gemena, Oyo ezali vraiment ya bino, CAA, à Zongi Selibino, Bavol Naye ya Kinshasa Gemena Kinshasa, Oyo Ekobanda Kosalema, chaque lundi, jeudi, à travers Airbus A320, sécurité, confort, na expertise na ye ya 30 ans na service ya peuple congolais CAA kiese na kiese oyo developeri yambula oyo esika ezase moko bokende deja na lombango na ba extension nyonso ya cyber Eric oyo ezwami na ville province ya Kinshasa Nathalie Kela Rapenda nini yango lisusu boye kondeko ozalaka boye menini boye okwisa ngai malembe teko ya Kinshasa ofandi na 24 communes pe na baprovince to pe na Brazzaville yeba yango ke masolo ya développerie édition 2025 esi epandi du 4 octobre au 7 novembre 2023 yo mazuwa esi efongwami yaka kotonte chance na yo autre occasion ya komona États-Unis d'Amérique mboka ya oncle Sam grâce ya Nzambe Congo Yaya Femo continent masolo ya développerie na Afrique centrale mobiba Yeyo ADG Eric Mwamba patron ya l'agence de voyage Eric Travel oyo ekanga masolo na Kinshasa ya kosambeza te na $5 ya poma par personne papa maman mema famille na yo mobiba bona kotonte chance yo pe bamenga yo kanyon awa condition eza te awa na bagence de voyage Eric Travel bazali ba spécialiste na développerie na Congo mobiba grâce ya qualité pe traitement ya photo matériel ya kitoko pe bagent expérimenté bazali ba professionnel okanisi esili Lufunudi na bagence Eric Travel prise en charge la peu famille d'accueil ezali 100% assuré et chaque année plus de 1500 gagnants babimaka awa
telle ma preuve. On a compé de développer na bagence Eric Travel. Yaka na badresse oyo. Na Mikonga, na commune Yentele. Ozali sur boulevard Lumumba. Numéro 44. Na quartier Mikonga na commune Yentele. Référence CCT. Non loin y'a alimentation régale. Na Victor 1, na Matongé. Avenue Victor numéro 20. En diagonale, la maison communale ya Kalamu. Bongo na Victor 2 na commune ya Kasavubu. Doswa mis sur avenue Bongandanga. Numéro 2 na commune ya Kasavubu. Na kati ya immeuble PV Center. Bongo na rond-point Ipen. Dosali sur avenue Marine. Numéro 1189 na quartier Ngomba Kikusa. Na Binza Ipen. En face ya entrée principale ya église de la porte. Na commune ya Limité. Doswa min avenue 11e rue. Numéro 119 quartier industriel. Référence CFR. Na Kitembo magasin. Avenue Kasavubu numéro 3. Na quartier de l'Ipak. Na commune ya Ngalima. Référence rond-point Kitembo magasin. Aussi Katena supermarché Facebook. Bongo na commune ya Masina na Tchangu. Doswa mis sur boulevard Lumumba. Numéro 38 quartier sans fil. Na commune ya Masina. Référence entre Kimuta. Oza Mobimba. Protivap, et ça photo ta qualité équipé H2 à la mkolo tout le monde la vidéo sur Sengel comme la yango Stéphane Scan. D'une génération à une autre, choix ya potopoto diaming et tikali na top. Ngai nakolisa bana nanga na diaming. Bana nangai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko nangai kaka na diaming. Diaming ezali potopoto ya kitoko pe elengi et salemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Eza possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongono na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na diaming lia otonda d'une génération à une autre. Bonsoir que journal pour la peuple yango yo et comme la souke peuple nazaki na sengo makasi ya représenter yango merci na Igor Ntingi wazalaki na sima caméra boye ba ke montage aussi mama ki na Fabrice Lundom journal pour la peuple ezaka supervisé et pas héritier mapine bandeko botika malam au revoir. Bana Sidu Bangi Mokulungande Domo Tokos CAA innovation na innovation cette fois-ci à partir du 9 octobre à Talisi Misunae na province ya Sud Ubangi en général pe ville ya Gemena en particulier Bana Gemena oyo ezali vraiment ya bino CAA azongi selibino bavol na ye ya Kinshasa Gemena Kinshasa oyo ekobanda ko salema chaque lundi pe jeudi à travers Airbus A320 sécurité confort na expertise na ye ya 30 ans na service ya peuple congolais CAA qui est na kiese.